Bande ko babolingo mbote na bino nyonso mbote mingi lisusu. Unoka mubange ye wana ye lisusu totiki moma ona maboko ya Nzambe asunga biso. Ebandelikati pe suka yende Alpha yende Emmanuel yende Omega. Lisolo na biso lelo avant to banda yango. Vraiment na kopesa merci na balandi nyonso babone nyonso bao nyonso bazotia ba j'aime bao nyonso bazobenga yango nde ko sala vraiment ke mateya na biso bandokende pe musika bao pe bazo partager pa baninga pe vraiment Nzambe apambola bino bande na lobaka kozala na ba mikolo baleki na mbula ezali sengo mingi ya moseka place yo zali Nzambe apambola yo zala kaka ba mususu pe ba pesaka pe ba conseil bazamba mikolo bozala kaka. Voilà que mboka soki ezangi mukolo ezali pasi po etambola malamu yango lelo na ye lisusu mpona koloba émission oyo toujours ndenge babenganga cette fois-ci ndeko mobali moko abengi ngai ndeko mobali abengi ngai alobi na nga boye mama nazolanda ba émission na yo avec beaucoup d'attention mama problème na ngai ezali que pourquoi soki mutu akomi kaka na mbongo il faut baloba ke mutu wana asimbikisi yango nga na kolobelo mwa lisolo na nga mama na uta kisasa to yaba nzela tokoma awa na baninga tangu tokomi awa na baninga mama baninga babandi ba désordre na bango désordre ngai eloko liboso na lobangi ngabite na bengisa mwasi na nga fiancé na nga na tiki na Kinshasa aya na tini mbongo libala bango bazoseka nga na bengisi mwasi aye. Tant mwasi aye na yebisi bandeko baninga na bino. Ndenge mwasi na ngai aye na lingi lisusu te ke na lingi vraiment te ke ko bima tout ça obie soki boye na loyenge na ndaku na ba fille tout ça nga na lingi te na ngi pesa valeur na mwasi na ngai. Bazwa kinga mabe balobi no mwana mwasi wana kutu eza bakisi nde mutu zo sala ngai bongo parce que ezala kate. Alors mwasi avandisanga aloba na nga boye. Ndenga na ye peut-être bato ba omona mabe ndenga na zolo baketo vanda mais mobali na nga na Kinshasa na mama na ngai na mama na yo mutu moko te azana lupango bango nyonso kuna bavandi na sima ya bato yango wana onimbisa ngai na ko préférer ke tozala na kimia po tosunga kuna na mboka na biso biloko tozangi baboti na biso pe bazwa ta mo esika kolala tovandi na mwasi na nga lobi okay. Mwasi alobi nga na komemoka na nzela losambo. Mwasi na mbali bandi okene losambo, baninga baseka kaye, baninga babenga kaye, tala biso tozomela, tala biso tozosala vie tout ça. Ozonuna avant tout ça mwasi wana yeko nunisa yo, mais ye akangami kaka. Na o mwasi alobaki na ye bazo pousa na alinzamba lala kate. Vraiment ba yeko zwa ba makambu moko ya bien. Tangu bango bazo zwa makambu ya bien côté ya baninga kuna makambu bandi ko beba. Baninga mususu ba mizwila ki ata mukanda te me bazalaki na désordre déjà pona poto. Alors bango makambo ezo mata ya baninga eza ko freiner ezo simba te parce qu'il y a un temps pour toute chose. Tant que ça ba jeune makambo eza kandenge mususu tant que tozo kola makambo supe baniko sila. Donc esali que bandeko baninga vie eza malamu te. Mais yendeko oyo vie na ye ebongaki nango vi na ye ezali na ngo malamu bakoma ko qualifier ye ke yende azandoki asimba kisi asimbe loko boy na bwebi na simba kisi te mama kaka Nzambe otosambela ka Nzambe wana nde nazalaki ko sambela me lelo oyo babimisanga ndoki babimisanga mutema mabe mama atosungi mutu akondima yo te ozomona yanga ndoki bazwaka me bandima kangate mama ta yo moko sikoyo Nzambe ango apesaka te kaka satana mutu apesaka na yo kakiye pe na lobaki na ko répondre na émission ndeko mobali mwana leki komitungisa te oyebi mokili oyo soki ozwi bato bakozala contre yo soki ozwi te bato bakoseka yo donc entre les deux eloko akoboya eza te soki oboyi bozwi bato bakoseka yo mais soki ondimi na yo ozala na bozwi bato bakotonga yo bakokalifie yo ndenge na ndenge yo lokolo yebi ko simbi eloko te yo yebi ko simba Yesu vanda na Yesu na yo kumisa Yesu mais bino bandeko pe obo kalifia kama kamunyoso kaka satana mutu asalaka eloko wana nde yango esalaka freinage pa ina biso bana Nzambe
tozalaka freine mpo na bongo parce que toza koattribue kopesa eloko ekoki topesa satana yo opesi yango na satana lore l'argent appartient à Dieu sikoyo yeba kaka ke soki mutu azwi bozwi ebele eza satana mutu akopesi ye seke yo mpe kozwaka te ozosambela mi okozwa te nzambe akangi mpo nzambe ayebiki ata lelo apesi yo kolobaka satana mutu apesaka mpe baningo bakoyeba ke bakomona yo bakolobaka satana mutu apesi yo parce que yo oza na ngambu ya bato balobaka ke satana nde mutu apesaka. Voilà pourquoi conseil na biso alelo ezali sepela na bozwi ya muninga ta muninga zolona yo boyi na yo kolona ezali mutu na mutu azolona na ndenge na ye yo so ozali kolona na milangwa ozali kolona na bamakangu lelo kende koluka bamakangu wana bavua misa yo kende koluka pa nyonso masanga wana bimela na masuba bolimbisanga kende kolokota bamasuba nyonso suba na babar nyonso sangisa yango na milangi tia na babar lisusu banda koteka po epesa yo bénéfice mais nzoka nde kozala bongo te eza perte ndenge ozosuba yango eza perte deja osali eza perte yo osi operda okoki mpe kolamuka yesu aza réparateur a brèche mais yo moto ozomona sikoki obandi koperdre zwa nde conseil oyo nazoloba nga monoko ya mobange ezolumba solo nayebiki ozoyoka yango solo mpenza mi ezolobelo madame lamuka na pongi tika buzoba na poto oyo yaki lamuka na pongi baningi ebele ya bamboka mosusu balobaka na bamboka na bango basali mpe bamakambo bino bato ozosala makambo na mboka quand même félicitations mais ebele bazali wana vraiment bazolala pongi nalobelaka likambo internet yo mingi okene internet yo okelo kaka mpona kososole kaka kolanda makambo kaka ya bongo na bongo mais kota olanda biloko bazolakisa kuna nyonso eza kuna siko yo lero moni muninga réussir ote asali kisi ata bino moko na miso ya nzambe eza lisumu munene poleri yo zokosele makambo wana nzambe azomonele kuna te epuis nzambe akokontinue kopambola ye lisusu nzambe akokontinue kopambola ye elingi koloba teke parce que yo nde olobi yango wana siko nzambe akopambola ete akopambola ye nga nalobaka tosalaka bateatre awa toza na bato basalaka bateatre toza na bato babetaka miziki toza na bato babetaka babale na makambo ebelebele eza na kati ya baloisir na basport na nyonso me mingi bakalifiaka kaka bato wana basali kisi mais non eza kaka teke soki oreusir moto areusir na teatre to moto areusir na kobeta bale to moto areusir na miziki akelengi kaka kosimba kisi non eza na moto abetaka miziki na ye azobeta miziki na ye na ndenge normal mutu wana ayebi na kututa yambane yesu te bolimbisanga omoni nano ayambi yesu te nano ayebi ne makambo te mi azoyemba na ye normal akoti na ye na ndako anganga te mukola kososola koyeba naza koyembela mokili nasalelaki nzambe te naza koyembela basi nasalelaki nzambe te c'est différent na mutu akoti ndako anganga ke kosimba kisi po amata eza bato nyonso te quand même eza bato nyonso te ata bato bazosala bateatre lelo mutu soka sali kaka yango asimbi kisi mutu soka sali kaka boye me biso ba oyo soki mboka na biso wana banda biso to bandaka musala mboka wana traité biso ndenge kokaki ko traité biso mais toza ba millionnaire ba milliardaire siko ba ngaki balo baketo sali kisi bao bazo ya sima bazo sala na bango na koti na ba cuisine interne na bango te mais soki nzamba apesi ye pourquoi siko bino boko lobaka ki asali kisi asimbi kisi non asimbi kisi te yo pe luka sala ta musozo sala musala wana esengela kiteko sala musala wana soko zalaki na mvi kena sala kaka peut-être loko wana mais loko wana ezali teke oyo nzamba tindi yo sala yango wana ta musoko réussir te yango wana ta musozo sala yango siko kote oluka kisi wana eza ndenge mususu mais totika quand même ba confusion wana ezokumisa nzambe te tozokumisa nde satana soki tozosala bongo so satana nde mutu apesaka nzambe apesaka te so omoni mutu abongi eza nzambe te eza satana bo finalement tobondelaka mpona nini parce que l'or et l'argent appartient à Dieu ba Moïse nyonso na bazalaka babola ba Abraham ba Isaac ba Jacob so tolandeli bazalaki babola ba Joseph soki tozolanda bazalaki babola ba David ti bakoma barua bazalaki babola nani azali kopesa bango bakotaki kisi bandeko na ngai tozongisa nanu valeur ya nzambe na kopesa na kozwa tozongisela nanu nzambe attribue wana l'or et l'argent appartient à Dieu na fukami na binzambe l'or et l'argent appartient
olobi akosala te alia te nga musala na ngai yango oyo natiki yango na maboko na yo pambola musala na nga okopambolama ndeko na ngai totika biloko oyo yo so bebisi ayo avenir obebisi yango nyonso ale soka moni kaka mutu wana bongi yo po oyebi ke lelo ozosala désordre ya boyaki désordre lelo sikoyo omoni esu mabe asala nini bandeko changer po tobonga po to réussir na makambo tozosenga na nzambe sengeli totombola nzambe olie totombola kaka bandoki olie totombola kaka ba magicien olie tozala kaka na lokuta wana eza jalousie mutu esalaka bongo jalousie na convoitise mutu esalaka bongo kanisa place yokoyaki bible ezoloba na biso kanisa place yokoyaki telemela kaka place wana yo tikala yokoyela na nini na aéroport à Saventem okoyaki na aéroport ya Charles de Gaulle na Paris okoyelaki wana mekolamuka ozolinga okonolamukila na Kinshasa kolamuka ozokonolamukila na Canada ozokonolamukila na États-Unis non zonga place okoyelaki lingo loba makanisi na yo zonga na bebisaki ndenge nini vina ngwe bebelaka wapi nde wana bandiko senga nzambe bolimbisi nde wana siko bandiko nzamba bandiko restaurer vina yo ezalaka te toyokana tozala malamu na baninga sepela na bozwi ya moninga ko soki moninga zwi sepela pourquoi soki moninga zwi yoko mikanda kando lilie lisusu te tiyoke na okosele makambo boni boye bakongole boni bandeko nanga boni tosepela na bozwi pe ya baninga te tosepela ngana lobaka ngo ba o nyonso bazali ote na théâtre azu asala boye na boye naza na mutu te mwana moko te oyo namona kake aza mabeto asa baza bana na ngai uzomona potango bakomona ngai bakosepela ngapela kosepela na yambaka bango nzambe apambola bino nde tokutana esi na mosikolo mosusu